MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Moté la MIFA, certainement vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. La MIFA, tout ça lundi. Bonne semaine à vous. Bino Bobika lundi, la journée très fatigant. T'as une ambiance à week-end, tout ça. Tout ce qui est bêtiment solo, il y a des santu. Il faut la mouille qui caillou. Et pourtant, dans le Congo, il y a dadi, salade. Et il y a du lundi à dimanche. Au front des okota, gym, les okota. La fin du mois, c'est les provisions. Et azo rouler carrosse, ya n'attend qu'à ngomba, azo te, azo sambe la pona bino. Na gardien du temple na bino, nzamba tindi na ofungola bino misu. Prodige, stop. Mais bon, soit na ngate bozo kipenga te, ata koka boso mbarate. Na anniversaire na ngeli le 14 a ouais. Ata mutu moro ke gardien du temple mère, moi sans yango. Omela ta koka pona musala munene ozo sala énergie ezo bimande na osola bino boma bibi ya kosakana te. Mena na chote fona ofungola bana nzambe misu, bana notre père ba fungoma misu. Bo remercier anga awa mama merci, makambo lobi mama trop profondete lelo na zui ba feedback moko ya kosakana te. Tala ba message request. Na okamora na ofungola minoko. Ba dossier bo mun ba masolo to betaka. Bat bagan charteur lo ba mama lokuta ezana bat ba maîtriser ba dossier wana ko leka biso e ba opesa biso ba piste mususu ota mususu yo oyeba kite to o mentiona kite ya grave koleka do okamora ezo lekela yo mais au moins bat na commentaire tika lokuta et pourtant bozela boka ba kake na matoi na 3 feedback na opesa bino donc on ça 3 différentes vidéos na 6 ana ko se plaindre. Bo kipenga te anniversaire na auto le 14 a mutu ata mutu maman gardien du temple cadeau yango moi sans yango mela koka rien mais no sa musala munene kako finga ngo seka periki na ngo seka suki na ngai baninga baloba ata gardien du temple suko se to sepela ngo te zo mbon yango ke sa suki mususu non bozo finga bozo seka mais enseignement bozo sepela nango. Nzamba za juste entre ngana bino. Na senga bino aide. Na bina cadeau anniversaire na za juste na besoin pour soutenir orphelinat na ngai. Janvier sili ba wana uta mutema munene fala ba boa KS na lopango. Po ba olinga ba tonga ba somba ki lopango wana biso photo bima. Donc fallait ba pesa biso suka fin janvier. C'était toujours préavis depuis novembre. Mais to senga to fêter wana po na ba décembre ndako za pasi. Ba permettre biso ce que janvier si le banda ko zomona na me garantie za kokate. Vous rappelez na 25$ na mutu 60 personnes et ça 1500 to baxana ndam to na parce que tu as besoin d'avoir 4 chambres. Mais vous ne réagissez pas jusqu'à là, même pas 10 personnes, je crois 5 ou 6 personnes de ba pesi quelque chose d'autre. Je peux compter la misapi. 5 ou 6 personnes. Ata bino morobo ebisanga na ce que courage ya osaba vidéo na ozoro wapi so mutu ezo betanga a nzambe est-ce que bana orphelinat osandeni taba vision za mapengai nazana fardo munene de charge à Congo ngai so boyebite lelo bo ndima ngote me bo pesanga 2 ans bo comprendre que non te mère de la nation ewana. Roi divin te na lobi mère de la nation pe bino bozala boye o te se roi divin reine divine ye wana boye ko bo luka bo mangate mère de la nation ye yo charge mboka wana ngai mais bo ndima te ka bato bana misu 4 ba ndimanga nana besoin de swingler bino s'il vous plaît aidez-moi pour na orphelinat garantie to mauvais to jouer mususu na cha non nini montate 25 wana par rapport à mbongo photo kanisa so moni ko pesa plus gloire à Dieu so moni pe ke ozana $25 te nyonso mona nango na Israeli na yo nzambe na lola mto pambola yo tout fait nombre to sangisa pour permettre à biso to zo ici comme sous qui donne aux pauvres prêts à l'Éternel nzamba borphelin a pambola yo sunga na account
ya ba émission sepelaka nango se retrouvaka cadeau to pe aide na osenga na yo pour na anniversaire na ngai contribuer na déménagement orphelinat. Bandeko nazwi ba feedback kande na auto episode par rapport à émission na salaki hier, OK? Émission liboso to bana nango ya Mike. Nini je crois l'émission le plus commentée na ba émission na salaki hier. Ndeko mo akomi alobi bolanda Mike te auti ko bimisa nzembo ezolanda mate. Yango wana alingi bachaika. Namoni mutu mona ba commentaire akomi bobino boyebi frère Mike ape na ba fan na ape na bat balingaka mutu mo akomi alobi oza na retard. Tala buzo ba TikTok ka boye. Ya okota na nini nanga pamba. Ko bamela ba copyright ya buzo ba pour les antina. Na bana okota fait na téléphone mususu pona tangela bino Facebook faire bolongo kuna donné dit pour n'atteindre les commentaires, OK? Ndeko mo akomi ke oza na retard a check capture ya nzembo ya Mike ici ebeti 1 million de vies. Avant na lobela likambo ya 1 million de vies, avant lobela likambo ya 1 million de vies, nangana loba boy. Mutu mususu akomi alobi ayebisinga pourquoi alinga Mike Kalamba ete mutu olinga to supporter koyoka voix na ete surtout neta yimba bongo lingeza ka longola vantiro. Je crois nanda kunanga parce que ngana yoka mingi ba CD na radio na cuisine so na samsa na chisi ngana za bongo c'est très rare na yoka nzembo na YouTube mona yoka na mingi ba CD. So yi Kalamba abimisa 7 albums, moi j'ai 5 à la maison. Quand les 2 derniers de na ngote. Quand les 2 derniers de na ngote. Na yoka na consommer banzembo Mike Makashi. C'est un frère que j'aime beaucoup. Bah François Balbaki aime bien châtie bien. Donc c'est un peu ça. Na lo ba mingité. Mais sinon c'est ça. Ndeko na check capture alobi ko za na retard yango abambi yango oza na retard 1 million de vies. Nanga lo bela lingambo 1 million de vies parce que ngape na yoki kala musika vraiment kabimisi album so benzimbo sika na moni yango te na yoki yango pete ni na TikTok ni na YouTube ndeza la remplacer bimisi le rien. Lelo oyo objectif oyo ba musicien gospel ba mo atteindre to pe Rolanda ko luka abimisa nzembo ebeta ba millions de vies. Pour l'objectif c'est ça et pourtant l'objectif c'est de gagner ba âme. Et mon frère yo m'to commentaire oyo alobi pour ton information déjà 1 million de vies. Mon ami mon ba million de vies on a son a ABC et la majorité a ba vie na ba like ezara ba imente bolo bananga que nous a jalousie bo et puis ça que nous a n'importe quoi ezala kuta parce que mais ba yebi bato ebele ici na loba na Mike te mais ebele obomona ya 1 million wana et soit faire partie na yebité soit pas faire partie te na yebité mais pour ton information na yo muto envie ya kabatu omoni osal bimisu wanje mono mo 1000 vies ozo regretter nzambe 1000 vies kaka yaya malamo kota lola na ame moko ki lifelo na ba multitude ba ame. Objectif tant to yembela nzambe eza poto sauver ba âme, eza poto épargner ba vie, eza poto nzamba zo gloire, eza poto bisoto zo lokumo te, eza poto ba millions de vie te. Le loso muto sa ba millions de vie ba lobi ke non ya yende ya danger. Musicien mo monde na otanga kombo na ete ayebani so na tangi kombo mutu nyoso ayebi muto abetela un grand frère à moi ya prophète lisolo ebse kolanda biloko wana te. Abi omoni ba konti mingi omona surtout ya minene ba démons ba sabonaka mon ba la plupart ba vie omona rana ba millions de vies de démons. Oui tana oka on sala nzoto malili parce que je me rappelle à l'époque je m'inquiétais aussi pour ma chaîne YouTube
Aipsinga grande dame keno malembe. Abi kende malembe nzambe abi sika zo memonga lobi otika oloba boy. Aipsinga oui. Eza ba démon. Ba like na ba vie. Oka mutu abimisi album. 24 heures. 1 million. Abe ba mukile beti maboko enda longi. C'est pas ça l'objectif follow le landaka. Na o continuer vidéo oyo na feedback ya frère José Nzita. La mifa na o continuer na vidéo ya mibale. O bomone longi na biologique make-up te filtre te ba episinga na ye munene. Ba bila mabundi vimbi lobita na sali live. Ya na o me contempler na o tala soki ya solo. Na bina konda ba lobite me akokonda te mabundi yango esali bien. Ah, des fois vous vous moquez de moi. De bino bino mona nga jouer na bino hein. Ya na o mitala. Na vimbi ya solo na bina cha filtre te pona mi mona soki ya solo na vimbi. Mabundi na ebaka so na munene na ebaka ba partie ni na talaka ne lungi na ngai. Balibone balabwete surtout bato ba giga au finga bane o babolingo na utu ko yebisa bino awa ke na babenga ngonini na zuba feedback ya ba émission ya lobby, OK? Na zuba feedback ya ba émission ya lobby na bano sala nini ya frère Mike Alambai par rapport ya ba millions de vies. Mais na on continue na feedback ya frère José Nzita na ochango ensemble. Ba millions de vies lelo comme objectif. O ba yembi ba ma poursuivre. Abi misanzembo. Ba millions abeta ba millions de vies. Na ba voilà, il y a un objectif. Ah, t'es bon na ngebeti simbi. Et simbi parce que ba millions de vies. Bande ko mambo bele bomba na sima ba millions de vies. Ba millions de vies mingi mona bande ko ezala ba normalité, ce sont des démons. Lelo tellement ba musicien et bele ba simbi kisi. OK? Tant que labo asali bor na yenzembo na ya ke labo ba travailler, OK, d'accord, problème t'inquiète et obeta. Mon kandenge ezala ke ba période ba bano bimisa mingi ba CD, hein? Oka 100 000 CD. Et tekami na espace ce qui a combien des heures, super combien de jours. Lelo oyo comme mambomi comme système comme électronique. Et ça t'en a côté partout. Kunape ba démo bazo soutenir. Et oka moto fungoli compte na 1 million d'abonnés. Bino monika ke ah yeah te ba démo. Milimo. Batindi batokufa. Ah nga ona lobi ba démo nazo bosana. Abi batu ya kokufa. Batu ya kokufa. Bon, na bango nyonso na ka ba démon. Abi batu kokufa. Ba vie bomona mingi wana ezala ba mort. Ba vie bomona mingi wana ezala ba démon parce que ba soutenir partenaire na bango. Mutu na bango asali alliance na bango. Yo mona asali album une semaine 1 million de vies. Asali album ka na le mois de jours oyo. Yaya, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nabisa bino tout chaussure gonflé n'est pas Jimmy Weston. Ndeko, yo onzamba pamboli. Topa sali grâce. Oyembaka. O sala musala songolo. O tekaka. O koti réseaux sociaux. Olingo chamwemba la moro koma lokola songolo koma lokola pakala. Ndeko na ngai. Secret à succès à réussite et élévation à Yesu. La Bible déclare que l'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Yaya, nzamba pambolaka. Nzamba tombolaka. Ba David basala ba maman na ba succès. David a tiré ses 1000. Jonathan, comment il s'appelle? Ah, Saül a tiré ses 1000, pardon. David a tiré ses 10 000. C'est bien de parler de David, c'est bien de parler de, je sais pas, ba kombo tout temps dans la Bible. Mais ouais, bitan ozo beta li solo, olo bela maman nzambe ozo beta li solo non par rapport au nzamba salien. Ça motive. J'aime pas parler de moi, hein? Na lingara penzate. Na lingara te bato bazala na ba estime moko boye ya soki ndenge nini pona nga, hein? Na lingara na za mutu simple bato ba monanga mutu normal simple lola bato nyonso. Mais nzamba salinga mongolo bon kamo 300 000 abonnés na wana. Si je vous dis naza na gaz kolega bana ba 1 million ba 2 millions de millions d'abonnés na TikTok. Ba sangomo ba pesanga et ça la des fois na banzoto malile. Nana ba témoignage na téléphone nanga. Combien des amis qui m'appellent à partir de Kinshasa? Grande dame obi ke yo penza nini?
mais na kata bisi la transport commun soki public babenga soki eloko nini na moni mama moko azolanda ba video ngabi te bozokosa bi o bato bazotonga yo mais en bien. Une fois ndeko moi akenda na bomba restaurant Alix ya ba ville wana bakine coopération na bango ya ba DTO fala kuta na ba kondi mo ba solola akuti bato ba servaka wana ba waitress bana basi ezali moi restaurant ezali moi malili moi vide pas bazali penza kotanga siko bango ba hôtel ba TikTok. Ah mais elle fait des bonnes analyses elle parle de la spiritualité et maintenant ba si tout le monde mano aborder et comme isangi legelanga baninga musha ba YouTube benganga gandam na monyo na stati ya muninga na mona Canada na yebiete na yebiete. En fait, il y a des choses que Dieu fait. Yo mo autant sozo réaliser te. Bon benga star à famille. Bon benga la fierté de Mwanda. Et moi j'ai ngana bota ba Congo. Biso zalo la ba msusu te na bota masoki na Canada. Ote biso bota ki sasa te. Na bota Mwanda. Je suis né à Mwanda. Na bota na hôpital na hôpital de Mwanda. Hôpital ezani ya l'état ou ya Mwanda wana na bota makuna. Ngai. C'est ça. En fait, succès, gloire, élévation, nzambe nde mutu atombolaka. Mutu akosa ote. Oyino simba kisi. Likolo ko envier. Na betem de lisola moi c'est 22 abela liboma. Likolo ba influenceur na binu ya TikTok plus ou moins 2 ans passés. Ye palinga ke Dubai asomba mutuka. Ake simba kisi. Et nzo na famille na ba simba kisi te. Malheureusement taka bimina ndako ngange betier. Skota encore mona moi ba ye. On ira mona ba tout des fois. Akima mbango na église mo na lemba wana. Tanga koti ba yambi pe bien, ba bondeli pour na service de délivrance, on monde ba délivrance so suivi ezate. Place de délivrance ezo sale maso ba don ezo sala te za compliqué. Ba onta ba monika zongi moi, fallait ba observer pendant un temps. Car ceux qui moi 2 jours à sala qui wana ba monike ça va normalement fallait bima libanda te. Jour au ka ba bimisa ke ka tanga zo bima. N'importe église une sorte de milimo abe ba ne rozele na coin. Ba nikaye awma gizengi muto abenganga camarade ya yaya na ye muto abenganga pesanga lisolo o ndeko nguna mona ekalala ndanga mingi na TikTok absinga grande dame beta lisolo oyo ya musika te. J'ai vu ça la fille a utanga soyi na ebite on dira kufa mwana ngona ebite sukela ndeni elle a fait 22 ans on dira kufa yaya kolanda ba vite to sale la nzambe. Nous sommes sauvés pour sauver, OK? Et tant ozo embela nzambe ozo évangéliser eza po ba amebika et non po yozo a gloire. Mais toujours est-il que soki nzamba azui gloire na oyo ozo sala autombolo toujours ezaneti mpunda mema yesu na mukongo me punda zo gloire punda tambola likolo maputa bato bele bayeba eloko wana te. Tu sais quand tu sers le Seigneur de tout ton cœur na ndenga bosolo tala vous savez quoi? Développer l'intimité avec le Seigneur, des choses que Dieu fait. Des fois, moi, je explique à moi, ils allaient rater. Nzamba mambo sala na ba vie abatu. Et ngonga. Mais le Seigneur va permettre tout le bila ba mususu na bandenge mo boy. Topesa ba témoignage. S'il vous plaît. Yaya, tant oyembela nzambe, tant ozoteya, tant nzamba bengio. Luka gloire na ye, luka intérêt à royaume. Nanzela nango Dieu va te bénir, a otombola yo, a omemo partout. Mais so lugika ke yonde star, yesu nde star yote. So lugika yondo so succès. Yaya, ozala prête à toi que simba kisi pour beta ba millions de vies. Album ma frère Mike attendez moment na yo kité depuis bimé. Même en passant on a TikTok, on a YouTube, rien. Mais na ninga banzembo na ye. Kalambai c'est parmi ces musiciens ou encore ces chanteurs oyo bazana ministère ya koyembela nzambe comme des atoms. Mais lelo oyo se focaliser ba komi na bomba pasteur na ba docteur. Oyo ba roteya ne fais pas de toi pasteur, topé docteur. Okoteya mwana na nzambe nyoso efwa teya. Mais ministère ya atoms eza adoration.
ministère à Mike Kalambai eza loyembo eza ki pasteur te ya ki pasteur te ko lelo ba abandonné ba poste tabisike meme bango nzamba sa bango ngolu to continuer au bonde la pona bango en fait objectif bande wonanga ya ba millions de vies eza lo les lokumu ya tote ya bat ba bongo la mitema nzia loyembo nzia na mateya nzamba zo lokumu que Dieu nous aide maman le beza tellement belle ta la vidéo précis nango. Les amis, nazo continuer. Na loba ina sangisa feedback ya frère Mike Kalamba ina ya frère José Nzito mais malheureusement vidéo est sili. Mais mamou dans ina on peut sur loba. Na sisité mais bon na conclure puis na lobela. Ya frère José Nzito na mlaité. Ya on moni. Na loba ina bak Samuel lo mo amuke a. Na auto sala analyse ya frère Mike Kalamba. Ah tout justement mamou dans ina pour sur loba. Batu ba tindi ba message ndeko mo sekisi ngai ndeko mo sekisi nga boka mambo lobby boka mambo lobby frère ango wapi message frère moi tindi ndeko mo sekisi ngai alobi madame na sepeli po na observation na yo Mike Kalamba n'est même pas au cheville de l'effort du ciel. C'est un petit faiseur de théâtre et oratoire, il a son monde qui le suit, mais en réalité c'est un petit plaisantin, un comédien. J'aime franchement ton analyse aujourd'hui depuis 20 ans que cette chanson nous avait marqué les esprits et tout. D'un flash de nulle part qu'un aventurier se positionne pour en faire son titre. Vous avez reconnu qu'il sortait du dopage parce qu'il n'a rien encore de pouvoir et convaincre l'opinion. Il faut qu'une marque déposée, sa vie témoigne réellement son nom. Et elle indique un petit mec divorcé qui cherche à séduire sa petite église, ne connaissant pas les écritures, c'est une dislocation. Mes frères, je te permets pas. Et la famille va réagir de gauche à droite. Bamsouba fingi, bamsouba lobi non Mike a raison, bamsous en fait, les gens batou msous bazo le Mike a raison. Pourquoi? Parce que pour na bango, l'effort du ciel en parlant de l'inspiration, azolobela sur azolobela prophète Branham. Dans la salle analyse, sans même mentionner Branham, mais moi j'ai parlé de l'écriture, encore des écritures. Bon, na une ça débat en athée et ils appellent na batou msous au ba approuvé. Ba pesi ba lobeli ba écriture et non William ceux qui Marion William Branham ou Eva même pas yekutu kuna te na kati yekutu na kati mambo na te et parce que bref bon na zone la parce que c'est surtout le bac est moins clair écriture est outil d'inspiration pour ba koma fallait inspiration n'est-ce pas tous à la bateau ko ba mamsu eza simple eza moké ils en a besoin ba complication belé pour écrire, l'écriture. Il fallait l'inspiration, non? Bon, on a parenthèse. Na chita qui na maramboya buzz, batumso alo ima ka luka buzz nae parce que azan a besoin à l'andama. Pardon, banze moné yokama tel mezo yokama te batumso alo bi non besoin en retard ma kasia sali ma kasia beti un million de vies apparemment vidéo on sou inze mon sali so un mois déjà et c'est beti million de vies. Na otaro lo bana batwa boza la séduité, boza la complexité, boza l'influencité, bo envie à rater. Nzamba tombola na ngongana e, ok? La Bible dit il élève l'un et il rabaisse l'autre. Na ebi sa ba tout succès ala na manda. Et succès si la ka. Et au ça 5 au ça 10 ans, au ça 15 ans, 20 ans, au les cas. Ba bazala ilelo bazate lelo ba bazala lelo ba ozalate kozala no précédé po ya tombo mi po ya bungi po ye yo pe non même nziete o ebimisi bambuma nzela moko bambuma ne tela moko mokote to benzela mokote ah oui wa muso hôtel lelo muso hôtel après une semaine muso hôtel après 2 semaines muso hôtel après 1 mois yaya e kitsa motema melama ya pio. Aujourd'hui nous parlons de Kalambai. Nous parlons des atomes, nous parlons de Bamisusu. Et lobby, bazalarate. Lobby to beta masolo ba mente, ya ba Patrice. De même lobby, ba autant le loba ozalate. Et moment na yoko ya. Sozo landa ba million e ba vie. Ndeko nanga.
oke simba kisi pamba nalobaki tobongolaka motema po tosalela nzambe po nzambe azwa lokumu toyembaka po toteya bato baya na yesu babongola mitema toteyaka po bato baya na nzambe ezalaka mpo na biso te malheureusement lelo oyo bato bazwi place ya nzambe azoyemba po yende star mais bizarrement azoyembela nzambe yango bomoni nous voyons tout aujourd'hui na monde wana. Pourquoi? Parce que bato babosani mission na bango. Nalobai na vidéo to leka Kalambai c'est parmi ces bien-aimés au bazana don ya loyembo au bana ministère ya loyembo mais lo ba mikomisi na ba pasteur omona kezo simbate Atoms prêche bien ma benga mi azala docteur ceux qui pasteur te ceux qui nini ministère les adoration baka lobango combien de fois ganga to bato nyonso bazomela biso tout omona ye tout le monde a contre succès mettons ba message comme de gauche et droite to comprendre que ate bande o ba abandonner poste et tant to lo baboué et ça pena bato ba omona neti que non tous a contre succès et pourtant nous parlons de la part de Dieu bande onanga ba yembi bozongela nzambe ndama peso ministère a loyembo zongela nzambe keno ko restaurer hôtel en Kolo ndenge Elia salaka ba brisaka hôtel à restaurer un hôtel dans le bel camp restauration à hôtel partie par partie na ba signification nango abandaki nanu ko relever to pe ko bongisa oye bukanaki oye bebaki c'est que la repentance cher chantre de l'Éternel pour nous bongisa na nzambe il n'est pas encore tard bozozo la lobi bokufa bozozo la lobi na habité et comme à trop tard vraiment que Dieu vous fasse grâce nzambe asa binongolo et monga na omoka soni ba scandale karabino bazolo balelo lobi kuna olepe bo changer non bo santété et puis pour na bino ne bazolo bana ba yango na gloire mais boza bato ndenge nini et puis ça passe puis que Dieu nous aide. Revenez à l'Éternel et il reviendra à vous. Bandeko, Batoubaye Bisinga mère, frère José dit effectivement, il avait des chants inspirés, mais mon roi Bilo est bomé ministère Diamba. Bandeko nanga, boy masolo Diambo, ngana yokango kala, nano kansaka Bilo bila bakongo. Batumusu a pesinga ba témoignage ya ba invité frère na église telle que ça église na début à l'église Philadelphie et dans l'église moi munene ndeko moi no sambela kuna pesinga témoignage ba invité frère José Nitamakena na omela diamba va represter et ça frère moi bando dénoncer na TikTok comme les en 14 ya bando telmela mingi ba pasteur ba yembi alobi bon mon José dit ça ko sauter na podium bana mélodie joka be fait diable tellement frère wana no la naika pona seka ando bibisa biloko ngala ntseka ke bilobela ba congolais nzoka ne mamde kongo bando lo bezaya ya solo alobi na liwa ya mama na papa na bona ta kombo abio moni bango bon ba demo balata ba kagul ba on ba va corroler. Tu crois le papa on se gâter? Ah ça tellement serré. Toi je vous dis ça. Ba lobi doser na diamba. Na lobi diamba ça la ninyo. Na meka côté. Na meka côté ça la ni pourquoi on mélange? Ba to mélange to mélange on peut expliquer pourquoi les gens prennent ça. Et tu as drink apparemment. Net ya masanga ou bien différent. En toi bolimbisanga na zuba feedback abato. Na lobina bandeko ba chantre yankolo sango ya diamba to bandi kozwango lelo te toza na liste ba musicien gospel ba melaka bangi s'il vous plaît eza nini boko yokisa bato soni nzambe na bomoy obina otomona video mo lobina butu fois José Nzita zo bina
ngabi me baza na raison pourquoi il fait diamba te na opostele binongwe pour atu musuba kanza yeno ngana ya kosa makamu pour José Ndita zongela nzambe bandi ono baleli ba inspiration wana ya tango wana ameni tozana besoin nango lelo comme go yembela biso ezali kamba mabele ezali kamba papa zongela nzambe ezali kamba zongela nzambe frère angai Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bangelo bakoye mela kayo tongo pe popa Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bangelo bakoye mela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.